brochette, na tumba cuit, puis na tumba tabac, na tumba ngombe, et na bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. Bonjour, bonsoir, ma bonne podcast. C'est moi votre MLC. Non. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. Bonjour, bonsoir, ma bonne podcast. C'est moi votre MLC Vente, elle mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, c'est qui est autre madi, la plus cool de la presse, au message qu'on benga. Moukoussé après, c'est toujours un millier d'arrachés, Yabiso podcast, chef des actions pour le soutien du peuple. Vraiment, on appelle ça. Merci, mais bateau, on compte qu'on s'abonne, qu'on like, qu'on commenter, Mabino. Nous, ça, la toujours un millier. Nassima caméra, mon réalisateur, Josué Mbou, moi, on a fait ça, ma boss, na biso nyonso, caméraman, na biso checking, ba moto be, na biso moto ba bon, na biso nyonso ya biso podcast. Voilà, très chers amis internautes, à tous ça, on a triomphal. Donc, elle était sur mon réel à cause de la vraiment, où les abonnés école Sévigné, pour na stade de Marty et puis pour na stade de Baoto, on a biso arena, peine qui tient c'est oui, mais bon, mais tout na sur na ça na triomphal, na yependa beaucoup plus na triomphal, na zo zinda bongo na Chaba. Babi Chaba couloir o yebani baliara ba poisson. Babi quelle autre fois tu na capella, to la xé bino ndenge capella peneza ngulu ezalara. Malgré ba ndebeba melaki so ba commentaire na bino vraiment na monaki yango mais lelo pena to zindi su na Chaba abisika oyo ba ndero baliara ba poisson bana poto bana partout le monde oui bisika wana. Tozo compte to yeba soki sekele ni ezalara apo ba yara ko lia poisson. D'abord tenir biso à regarder vraiment bon plus ça biso temps to côté Chaba total la bande konde parce que les minutes sont aux Indies on a tellement te belé les place nous a on peut calme mais faut to mekato ye ba soki poisson ba sala ngona ni est-ce que ba tsara pe ka ai ne biso maman ndao to tsara ai est-ce que ba tsara pe moi kib ne biso ndao to tsara kib est-ce que ba tsara bo ba bitie ne biso to tsara ka to bo ba l'extra moi mais les points benda ba ya rolia donc Montréal je sais mutu ça même moral nanga vraiment to ko kota na couloir Chaba to meka ko découvrir vraiment par rapport à la découverte au sala awa total la ndenge basala ka poisson et puis biso pe to rezoa pété ko meka ngo to rezoa té ko meka pour ko loba mingi manga passe vraiment plaisir à toi ko kota na Chaba vraiment bo pe sa biso moi temps mais bi que to zinda tina mozindo tous toujours branché pe connecté na chaîne na biso ya biso podcast kala mingi te to zungu na binoto na soko ma déjà na ba mesa ya poisson biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, très cher ami internaute, au quotidien déjà la couloir Chaba, to moni bandeko première messe ngo ba tumba pele ba poisson mais to moni no kwaza ko talisa biso ndenge ni basala ba technique ya neni pour que ça biso tanto sur na bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Comment on a Pascal Kabia? Ufandi wa boy. La fin na lokola ma katu pe aka avoko magambela. Voilà, papa, yo penoza mabele penda bete biso le solo Chaba. Couloir oyo, beti déjà combien des années bandé fumama? Ah, bandé fumama, bandé depuis 2012. Tozaka muke, avant na bandé sana prince. Papa bana oya. Pe bazo koma kaka kokoba koyebele. Voilà. To yamba ba to kitoko. Nyonso tout au sala ande kitoko. Mais est-ce que bino côté vous avez mon bitebete moi ça pour attirer ba ya ka kolia poisson là c'est une formule poisson pour comme appelle poisson va servir na sani bon bo sala na ndenge nini bo tare be pisi nini bo sala donc tel c'est biso pe ya mo be soza ko la ça biso mo explication vraiment pour ça qui tourne ma casse tout qui na wenzi à partir déjà ba 5 heures vous êtes déjà en 4 gambela ko ba to mususu ba cause ki bazo raisonner ba sala kuluna voilà mais biso toujours raisonner que tout ça en est ça on taper caméra ça
Tant aux autres, ça biso. Et puis ça biso qui non toi qui est gambé à partir déjà à 6 heures. Très bien. Vous êtes déjà gambé. Voilà. Tout ça m'a ba épice ba maman ba somba. On va tirer ba pondu. Mais explique on va tirer ba maman. Mais quand on a des détails épices ni aïe, ni tout monde tout ni taille c'est biso pela côté wana. Tout tirer épices mélangées. Tout tirer ba elengi. Voilà. Tout tirer ba kib. Tout tirer ba tangawisi. Voilà, merci beaucoup. Moi, l'exception, même dans les là. Ah, Montréal, pardon, je l'ai vu sur Pénaï mange. Ah, déjà, vous saisonnez déjà tout dans les bons. Et puis, ah, tout ça, bah, prignon surtout. Au moins, attends, nous autres, on a vraiment que non. Ils ont bien épicé, tu n'as qu'à ici. Si vous papa, si vous sommes à Baram, il y a combien de. Bah, bien, on est. Ils ont combien? Donc voilà. Oui, ils ont 25 plus. Oui, ils ont 30. Oui, on a l'accès au bosso. Ils ont 25 plus. 25 plus. Oui, ils ont 30 plus. Au carton, on rame dans combien? Tout ça, rame dans ils ont 125 000 francs. Bon, 25. 125 000, mais les épices, tous les 4 ans, il y a des épices. Et moi, tout le monde a des épices, ils sont au supermarché. Ils ont des poissons, des poissons, des mata, des poissons, voilà. Si vous avez ça, vous gagnez un peu, vous gardez la clientèle. Si vous gagnez un peu, il y a solo. Vous gagnez et calamité aussi là non. Next mi-temps, tu comment linga, tu garder des clientèles. Voilà. Tu garder des clientèles. Pas moi non, j'ai un garçon qui a la taille moi pantalon. Très bien. Moi ni. Surtout tu linga tu gagner plus. Il y a bateau biso tu yambaka. Tu qui me ça tout. Très bien. C'est quoi papa? Ti boté ka boy. Boté ka poisson. Vous la rappelez un jour, vous savez ça, vous savez tout à la coco ça. Question de savoir ce qui est l'homme salé doit changer. C'est solo hein. Parce que tout ça va na carte bateau. Très bien. Mais tant que les gens vous salé et permettent tout ça, les années toujours débriller en tant que nous sommes des gens. Mais si nous le permettre que non, tout ça, là, on ça. C'est comme si vous pouvez dire que lamba. Première cuisinier dans le monde dans un mois, mon bali. Il y a solo, hein? Nous sommes un maître cuisinier. Voilà. Nous avons un classe. Ah bon? Avant, nous avons un mbisi. Nous avons un mbisi. Na bandina na partir à bronchette, na tumba bronchette. Très bien. Na tumba cuisse. Lobi na tumba tabac. Na tumbi ngombe, ni na bandaki. Ngula mobimba. Nous allons yebi déjà ko tumba biloko bien za poisson té. Est-ce que vous vous rappelez tant il y a goûté pe poisson pe do sali mo lié parce que ça ba mususu soka lambe ko koliate ba mususu ba olié ba té o lambi ki to ko to lambi mabe. Et yo mo dozo tempe là on meki penda. La salle, je suis ma belle vérité la même mabe. Ce qui te revient vérité la même qui te tali ça bisona. Muto asala elo kwa sepela nango. Hey maman journaliste. Ya solo hein. Mais ça on dit pas ndima na lambi na mabe. Non. Baza ba. Toza par exemplaire t'aimer belé na ba biso trophée kantaka. Voilà. Awa. Dans des ba décorer awa. Montréal, la décoration, en tout cas, qui tourne au magasin. Il doit y avoir des makemba, des pilipili. On a un poisson y était. Ah, poisson nan y était. Ah, bah déjà bakati matungulu. Na chou, hein? Na chou. Ok. Voilà. Et quand tu as la décoration? Et quand tu as évolué, au moins tu vas au tchango na sani, tu vas au décorant, au moins on a sur place. Vraiment. Plaisir à trop. Si on dit par rapport à la décoration, vous avez formation, tu as une femme garantie, vous avez ma kep ma mpandi, vous avez ma mayonnaise, pipi, na chouta, ça est-ce que ma formation bino tonné? Non, à partir déjà. Voilà. Il y a ma camion surtout au biso to salaka. Mon des ans quand ça développé. To bandaki na tomate na matungulu. Très bien. Tant to moni que non.
Tant que na ba service bato mosusu basenga ba chou, ba concombre, ba bilo mosusu, ba citron. Il faut tous avoir besoin nango ka ezala na chambre. Les années tu es d'abord de qu'on biso basi côté rosa makimi. Voilà. Côté rosa la kwanga. Mais tout ce qui est là bango charge. Côté bosala raboué et ba kwanga ba tombo kina kosuma ba tekela bino pe kala ba prix ba tekela ba tout surtout bino ba tsa bino pe yango bozwa. Moi bénéfice pe bi mitali c'est biso parce que nyoso ezaka la carte de ya copie. Donc voilà. Tout ça marani c'est bato surtout. OK beso pe moko pe de biso suma yam su kwanga mo 1000 francs pour te 1000 francs de bénéfice. Vous assure. Mais tu fous à transport na muto en même. Voilà. Moi tant muto déjà le moins makola ki na wenze. A le moins a ko somba chikwang neti. Moi chikwang auto tekara bateki wana to ko somba ngona gambela à 300 francs. Voilà. Mes bénéfices c'est à 400 francs. Mais ceux qui sont mis moi 10, oui déjà que non on a déjà 2000 francs dans. Très bien. Autant aux transports à bateau. Vraiment. Et puis tout ce qu'on a fait, bande comme ça, ça va mieux là, ça biloko. Mais depuis on ça comme exemple bande comme ça ya rapper à sali commande au sali allié pas qui me fait après ce moment. Il arrivera ton noté. Côté moi sécurité zali par rapport. Baza t'aimer bien bakenda. Ce qu'on voit sala bon chanza méthode to et ça on va na lire voilà moi sécurité pour renforcer ça. Mutu mususu akoya oteke net général asombela ko biloko asombelo lelo asombelo lobi asombelo kuna ozanga confiance en mutu wana voilà mais lobi tango aye azani na mbongo te il faut pesa eka mbongo ta opesi biloko akoke nango oyebi kaka ya koya est-ce que akoya lobi ou bien akoya lobi c'est ça akobosana pe na mutu neti nga aza ba conséquences wana teme bien que au teke mninga moi si boé des fois que n'a que comme benga bo appareil de votre correspondant n'est pas disponible. C'est ça. On dit que tout comme doser bilo qu'on a au déficit. Parce que biso tozo teke loko tant mninga pe azoya il faut ya na mbongo. Très bien. Tant oye na mbongo te moyen na teke na yo exact. Voilà. Siko par rapport sur les poissons les saison la bon sur boton na moto pour poisson pédé bima pe ke belé ça leur a pris pour combien de minutes? Et ça là 15 minutes et 30 minutes. Vous assure. Oui. 15 minutes mutu allié a roiti ko réclamer te on a kati bongo côté kuna ébélité. Oui, puis tant tu as déjà poisson belly. Banzela. Voilà. Tu as kango ti e comme na mukua. Voilà. Ce bandi ko kota moto il faut moto ana kota ti na mukua. Très bien. Et moi, ceux qui m'ont taillé au poisson est pressé, tout bouca quand on m'a la moko. N'est-ce pas poisson, mais ceux qui ont quoi ma casse, avoir eu bouca ne fait qu'autant. Voilà, c'est ça. Bonne technique. Ce qu'on bande côté au travers à bobo, et ça, staff y a mon temps foutre à binoto, aux aratés, yes, ça là, ça, mais simba to kende, les alara. Ah, bah, Colombie, ça va t'aimer belé. C'est belé, hein? Oui. Mais dès que yibika que non mutu na mutu azana charge na na vie. Voilà. Togo mosungana. Osimeno ya muninga na équipe moko boye. Osimena muninga na équipe moko boye. Très bien. Pour na kibiso nyonso surtout na famille peut pas vivre. Voilà. N'est to ça là que équipe n'équipe. N'est équipe ou ils équipe na ngai. Mais mutu gérer les lots Jean Flair. Parce que par rapport aux équipes na mesa mi wa spécialiste quand même tout le monde pas zapper mon pas ça la mabe so mu soye te linga ya se la ngata ça la mabe bazana bongo non bazana bango teme belé et vous a route mutu au servir les lots à CP na ngo mais lobby aye beauté yo tekelanga te na CP na mutu na tekelanga voilà netinga binga nga oza kabila te yo te gasolo hein yo mandef no bangisaka pardon wana otekelanga vraiment merci beaucoup yebisa biso secret na bino ozara nini sekele na yeba sekele na bino parce que déjà mo réalise la décoration déjà dans les bons babi apena comme en Europe bana poto ba onionga parce que bana poto so ba moni boye pour ça ya raki to pe ba vacances na ba juin juillet août wana lebi ke ba royana staff copie ça comme staff na oyebisa bana poto ezani staff ezaka chabate même na Lubumbashi toza staff mosusu ya solo hein kaka one tozo salon base eza Lubumbashi ezaka nkite
ne balinga fréquenter Congo na biso tema makasi bakolia poisson awa bakolia poisson à Lubumbashi tozolinga to créer pe na Lubumbashi base à monene neti couloir Chaba voilà tinda déjà bato couloir Chaba Lubumbashi na Lubumbashi est-ce que couloir Chaba ezala pe ka biso zato tika weleki obi kombo couloir oyo ekataka bato bele parce que ça va congolais mususu akenda poto abete mususu tenga tena poto ngoya kino linga ke nanu couloir Chaba ya poisson linga ke kapela la ngulu eza na ba place oyo eza déjà ba référence mo ba bayaka to bayaka ba vacances na mo ba savoura donc voilà ba ya Lubumbashi est-ce que koko kana akili on assure c'est bene animateur du maître et kokana au moins neti ba musicien ba fréquenter biso boye exact parce que toi ibo ça les lots kitoko voilà attaque kuna tokomemaka idéologie oyo eza neti idole moko bo moto azala nango na vie mais so obotami nango okokufa mpe nango très bien mais so oza nango na nzoto te okotika noka bongo. Voilà, merci beaucoup. Moi, mot de la fin de Rosanini par rapport à de visiter les lots de ça, la découverte à la base de la Chaba. Mais la mot déjà, en tout cas technique, et c'est un mot réel, je vais la rendre. Au moins, on va décorer poisson. Non. Ce que c'est une décoration pour être moutolier à terre. Pour être le poisson à Pamba, ou neto décoré boité parce que mutu mususu akolia tomate mutu mususu alia tomate mobesu te akolia pe matongolo te mais so ebisi biso ke non naza besoin que nalia bien cuire ou bien saignant. OK, boyo ka ne mutu lo après bino bosali. Oui. OK, ça va. To tambola à partir ya mutu. Façon mutu ali là. Voilà. Na linga kolia poisson eza saignant. To ebi ke saignant ti et comme à 15 minutes et comme déjà saignant. Tant mutu alobi bien cuire to kolekisa 15 minutes et quelques. On est belle jusqu'à et comme bien cuire. Voilà. Mais moi à dire que non pas fréquenter biso de moi mingi. Voilà, merci beaucoup. N'habite sur ma dédicace ces alliés pour Robert Bana poto benga batu parce que vous a Chaba. La Chaba oza balili malili trop ndenge nini. Ça bilo ali to ko malili malili. Dédicace nanga ekendeka et pas mutu moko. Pour me dédier quand ça. Na boy kaka Sarah pe menya papa chéri. Garçon ouais. Mutabina bina. C'est à Rolia pour ça côté la merci beaucoup voilà très cher à internautes beaucoup n'engagez ne copie n'a pas plus d'explication par rapport à n'engagez pas ça la rapena poisson ana couloir Chaba mais ton succès a tu dois avancer peut tout à bande musu baza mo pe idéologie na bango ne bande wana ça moral tout parce que plus bon batira est-ce que bande ko batira ngo de bo pesa biso temps vraiment to ça la découverte kaka nenge bolinga donc calamité dozongi la biboza toujours branché peut connecter na chaîne na biso ya biso podcast calamité Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondime. Voilà très cher amis internautes tozara toujours na la découverte na biso la couloir Chaba to za ba bande ko to susu poto yeba soki différence eza na bande ko ba sala kuna na awa est-ce que be piso bande ko na ba teka ka ndeko ko pe akota de ko pesa biso penata ya ko solana ndeko mobali parce que to moni kaka ba mi ba ne bazo tumba poisson to mona biso ba basite na ebi na bwa misu na mona ka ba mi bali c'est que kopo yo eza no kaka pona ba me ndeko na biso pena pe azala ba tije mais ebité ko pesa ngata na solana e bonjour noko. Bonjour. On tape caméra, moi tape caméra, ça depuis que ça alors ça là je faut servir nous ça fait c'est commande barakala. Comment on a le fan du wat. Wa comment on a Willy na fait na Masina. Petro Congo. Ya Willy uti chango. Wa. Yo pe no tiki chango tiki ba kimbuta yo ça noka crop ya poisson à la couloir Chaba bwendeni. Bon, boulot équipe à plus nous sur boulot c'est ezali au matoza atoza na malu. Ya solo. So boulot za Gombe OK nega pour na château. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup bisa biso ni no za rapena na Chaba a. Ba segele ni ne zara parce que muto ta fanda so poisson on lia poisson na Chaba pour ay na Chaba. Bana poto to ba yaka ba vanka so mona ga. Ni ba na Chaba no lia poisson ba yemi se ba segele ni oyo bomo na Chaba oyo sala ga ba ndeko. Ate ba big bana mboka so ba zungu na kin ba ga ko lia a. Bon, premièrement, c'est que
toyambana baklia na gai moi bien. Solo, hein? Ouais, toyambana baklia bien. Deuxièmement, toyebi o toyo sala awa. Voilà. Eza biloko alia faut servir yango na ndenge mo elongo bani po bato ebele nini na ndenge baya kolia. Très bien. Tokosala biloko kaka te na loyenge kaka ota mbongo na poche quoi. Nde tosala poisson. Eza na baépice ebele kota na kati ya poisson ekonsoma mpe mbongo baépice ebele eza na kati. Ya solo, baépice neti baépice kota mpe na badetail po toyeba. Base na biso ya tangawisi ya solo, hein? Tangawisi, tosalisi wana baingrédient ebele eza na kati. Mike tonikisi yango esika moko. Baingrédient tokoyeba parce que ça va être clair koto po toyeba explication parce que eza bandeko mosusu omoni kozala clair na bandako. Koyoka kosala na ndako eza problème te mais bakomoyiba biso mayele mpe banganda ekomi ebele soki na lemba okuta banganda bapoisson parce que eza bandeko mosusu omona d'épice oyo atiaki eza te oyo te ozomona ntango ozoexplike biso ntango odécouvrir jeune wana ati baépice moko bien sika epena spécialiste omonaka ekoature aya awa aya kogoute na poisson na donc voilà faut beta biso badétail esala bien. Et puis toi nous on a biso maintenant sur ko livrer depuis ça c'est que là nzungu tala kaka voilà biso mo mais l'autre ko matina balemba batebele ba mo ça ba poisson dans so de tes épices au moins ni opandi secret cuisine na yo par rapport à clientèle nous ala ki ba za su ni namoni yo so muninga biso like ça ne balamba ko linga te wa muto regarder vraiment mais pas ces arané tangawisi hein ouais keba munuso oyo zoka poisson saisonnier na tangawisi atina moto lui po yo bi base la tangawisi po yeba soko olobi ma poisson. Merci beaucoup tout le monde poisson eza déjà na mutala bali mutala ka ouais mutala ka poisson déjà mutala ka boneti oyo eza mpanzi mo yo so langa pena ozumelenga o eza mpanzi wa mwa munene eza otika boneti ba combien ouais eza 20 000 eza 15 000 ouais 15 000 moi différence nango même na miso voilà autant boteka neti bosoma ba carton neti ba combien 20 000 mois gramme nango ça combien plutôt bon rami comment cher rami bosso ala nango moins cher pour le moment comment cher makasi yango commission na ba prix na ba 20 000 bosso rami ba ça 20 000 au moins na ba poisson o eza mukie na kati côté ya mso 15 poissons to 13 poissons voilà donc c'est pour cela yango to tia yango ba prix wana pour to meka pour bénéficier. Par exemple, le bébé to sombara. Au moins na kata chou, faut somba client te muto somba. Voilà. Ba tomate, ba oignon, ba mayo. Nyonso wana eza dépense na biso. Voilà. Mais si quand même on gagne rapé parce que donc on te ka déjà l'euro, nous soit terre l'euro pour allier moi na sima l'euro ça. Oh, ça misala ya fele. Mais ça ne remuso le biki na gagne na zo na l'euro tu na gagner ka beaucoup plus clientèle ba ya rara. Mabe zéro ne fils kata 1 oza nango ke ozanga mabe zéro mais ya mingi ete mona na mais moi muke et c'est va biso pe tozala bien siko yo na choba avantage ni na ba désavantage bozwa ta bosala bena kopo bon musala nyonso eza na avantage eza pe na désavantage désavantage na biso ezalaka ke soki nde tobimisi biloko toteki nyonso esili te mwa ndambo etikali mpo na ogarde clientèle so tokotekela bango su te biso mo tokolia yango tokokenda ngo mpe na bandako kia kotekela client lobi oyo etikalaki okosala libomo mpasi yo nozaposo elali okoteka te bandeko balia na ndako toteka te mpo motu mosusu aliaka biloko mosusu elala te oderange libomo mona zongeli otalaka ezalaka bien te bandeko ebele balobeki ana shaba basérie mo bokome kotikela bapoisson elala donc so moto aye mpe namona poisson goute monaki poisson pene elalaki bake otie na congélateur na moi oye otumbi yango lisusu apo servir motu wana ezalaki bino to bino te te biso na shaba tosala biloko wana te so poisson elali toaka ebele omona wana butu soki tokolia yango biso to amona akende nango akende nango c'est tout lobi tobandelaka marché mosusu tosomba biloko sikoyo yaye kotalisa biso kotumba poisson boye na alakisa bon ngai ntalakisa yango eza bafrère na ngai bafrère na ngai moto ayaki na ngai awa ye moto apande nga kotumba poisson azali na ye mais aza te na ye te mazali
azali na ye katanga filo aza na ye Dites-moi, non, c'est là. Obi, oh, combien? Bon, 15 000 francs. 15 000. Oh, et couvanga caméraman, non? Ouais, biso dolia oyo. Sikoyo, na moni zo kata ba chua na na matungulu. Kolia poisson singa ka fo chou ezala na matungulu to ne expliquer biso na. Et ça dépend mon toi. Donc sous ça lingane shooter. Alingane ga onyo pamba na tomate. Voilà. Donc soit lingane faut salade ezala pour voilà. Et accompagner aller en bien. O ezali ndeko bozala na base non? Ndeko bozala na base. Pardon? Ndeko travailler na e. Oui, tu travailles na e. Ah ouais, asimba et tu mettais ça que tu travailles na e. Ayebu to zala na e. Voilà. Merci beaucoup. C'est que Bissoto Zela, dans 15 minutes pour poisson, le Bissoto là. Camille était naturellement servi bien déjà. Mais tu oses la tente, tu oses là. Montréal Zola, on peut aller décorer parce que tout à l'heure, moins différence pour ça tu vois, tu peux pas dire par rapport à la décoration, on a différencier à personne de Zalara, négalement ton négani. Donc, après Nabiso bino ka boza toujours branché pe connecté la chaîne Nabiso ya biso pour du cascalamite bon mona elle mara nega odunda poisson nga lia poisson tina mukua ezate pour nanzana la poisson surtout kota mutu je so le lopele donc dans un abilo calamite nous la 15 minutes ko rapport ba servir biso poisson Nabiso donc temps après on est au ya su ko pesa pour te ba ndenge différence ezali na ko lia poisson anda on lia na shaba oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Voilà, très cher ami internaute, et à la mon poisson, on a déjà prêt donc, la biso décoré. Parce que papa, on peut pas décorer parce que biso fait deux avec un mon abango, on peut na yoka nanu, gouya poisson ya couloir chaba. Bande on a constabilité, on a pénal depuis na lia poisson chaba depuis 2013, ce qu'on a eu en 2024. Mais nous botang biso sera to ma poisson 3 000 tant poisson mon mais les autres aussi ma poisson va 20 000 va 25 000 va 15 000 vraiment il y a ça que mon kilozo kende tout à dollar ils ont mata et les poisson peut ils ont mata différence c'est rosala na poisson il 3 500 20 000 parce que tant là ils ont 20 000 francs faut pas mélanger pendant nous autres faut pas faire solution oyo et c'est vraiment que poisson faut pas ça la boy faut battre moi chou, battre moi tomate mbuma, battre moi donc voilà nous ce zara qu'on a c'est 20 000 francs bimisi et qu'on ne pas battre donc elle maralingalia bon l'élève na émission te kolega kapela qui était elle maralia quitté au meka qui mais le bon mon appena elle marazolia toliana mon réalisateur je suis mbungu to tira pena miza mora mboka leng to ba mboka leng na kin so za la mbongo na yo ozano à l'aise parce que so za la mbongo na on est na la bosse na fa na shaba yo atoza muta makolozi mo moto na yo ya dépine et tikio au commander biloro na yo dans les bons oliers so vous avez la posate na ke bar OK pour ti bar nyo so les araton to vivre faut lia auto zo moneze biso so ku fila micho el mara so dae ba contrôler ba poche nanga atika nini boti angana liara nanga déjà donc biso podcast toujours chaîne des arts pour le soutien du peuple mais to cospe na masolo pene ya découverte ba couloir oyo ba bandero ba liara biloko lia bon mona ndenge ba décorer lenga pe da poisson bien abali lelo yululu en tout cas plaisir à trop bon mais la soya bana poto bana partout dans le monde bon mais la soya no lianga moko to ba bitura na lenga mona pesa ki Josué te don no liana Josué to déposer pendant litosi to dambe na Josué na course nga na donner pour na lela poisson nga pena plat préféré na ngeza Thompson na linga Thompson mingi ba ti langa suna oil donc bande ko nyusu bazala posa ya kolia poisson boya kolia poisson bilimo boyoka komba staff tant aussi ça ba kopese la staff eza nini poya awa ya ko sengo za transport ni parce que bon moi to continue en entrée ka ya triomphal l'expliquer ki bande ko to na bande annonce na ngai stade de Martyrs eza mpanzi kuna et puis stade arène na terrain arène ba otonga dans mpanzi zela o ekebo miti victoire o ekebo eketi Willery donc voilà na pese penamo ba exemple parce que awa toza kaka na couloir chaba so o apotali bo mo réel azwelanga ezaki d'église mo zaki ya kuti sinon na pasteur ngalas na yebiti so na bosanité parce que moi c'est ma référence pour et ça bandeko bien ba comprendre que tes places o ezabwe parce que so mutu asa déjà 5 ans 10 ans mili bana mboka moi image ya mboka ebungaka parce que à chaque fois mboka bazo modifier makambo on a place mo zaki zelo et comme il prenait du chaba o comme il prince munene o eketi kuna donc voilà
ngai naza pena prêtre ya kolia na pena prêtre ya kolia na biso Josué Mbungu aza prêtre ya kolia poisson yango déjà basé biso décor na moni citron Josué Mbungu ko pesa pena micro na swana ndeko parce que yem ta sel biso biloko mo décor na moni ngo différent na bandeko mususu kuna moni ye pena abatie citron or ebise biso dake ndeza tanga oui sezali kona bato ba melanga masanga est-ce que ndebo tsaka boy ezaka interdit toté parce que babilo monsieur za ba principe mon té bataki bois citron te bataki bois loro bois mélange wana ko sala moi nini mo mabe réaction mo ko yela mo ndeko allié donc ngato yeba kaka soki mramlazo beto commandaki vraiment poisson yango to moni quoi to moni mayonnaise to moni piment to moni matungulu to moni chou to moni citron tout na ndeko oyo aseli biso repas kitoko oyo soki technique oyo vraiment nazo comprendre en format ndeko to moni biloko servi biso ko bando opesa so mo ba détail ya biloko ça vraiment kitoko makasi bon poisson liboso to bando sala ngo chou to bando tiate voilà chou to bando tiate to ntawa tomate na oignon pardon na kati malobati bando tia chou te pour na nini bon liboso ya to bana ngo o sala bando teka na biso mais pas comme teka ndenge ekoma lelo bene koma ke indo sa bena idéologie fandi voilà c'est pene ko tipena na boulot très bien ya on moni ke to améliorer ba blo mususu o ezalaki te ni to mo chapo et ça moi bien là to présenter client to servir na moto na alité ko mona mo blo ko ki da pesa rolia akida posa rolia yango ekoma bo est-ce que vous êtes sûr que biloko servi biso do lia to sepera nango déjà kuta pe na mutu pa yo ayepe na staff osali pe biloko ali abi o salon mabe déjà arriva to nante ya arriva nango izala nango mi ala la to saisonner dans na tongo to saisonner tomba client so akuta tongo to ba ole miss makasi moi chocho kaka to ba ole miss makasi ya mususu ayi na tongo na li dem su mu monter pisne côté te parce que c'est ngaya au saisonner mo ifandi voilà et puis c'est côté la client so rose moi rapide na tongo na le kanda mususu et puis c'est mi côté li bien te mais ils a da saisonner c'est ngaya fan na moi 30 minutes pour saisonner écoute on va passer voilà on va réclamation pour voilà merci beaucoup siko ndenge ozo sala pe musala o est-ce que sous ça bande ko musuba yepe na bazo formation ba travailler pe kana besa oyo o linga pe ko pesa bango formation ndenge ba forma ko papa ndeko mususu wana pe bayaka déjà so ye déjà mtu oyeba no déjà bayaka de belé donc so asika pe baza déjà bayaka déjà dans chaque année batasika bayaka bayeba misala ateka pe amosaka kia pe ba omosepla voilà parce que message ne ko pesa pour ba ndeko o ba kete na chaba ba poisson ba sela ba tuzaka ba poisson trop ya ko lala et là li atina congélateur a chauffer a servir ba pesa moi message c'est très important pour moi ça qui tombe en casse message na pesa pour na bango batika ko ka yimo ka luka ya découvrir voilà la place yo kana mato ya bato très bien yimo ka ya découvrir na comprendre bien aucun message à ma vie là on lit on comprendre bien et c'est bien voilà merci beaucoup en tout cas biso to lié sur le site to benga to pesa osiko résultat biloko ne to goûter bo pesa biso vraiment temps ya ko lire donc non c'est vraiment aide biso biso moi caméra pour servir pe moi ndeko na biso Josué Mbungu to bunda combat cash nga pena na dunda tellement linga Thomson mingi na mona Josué lia mukina ko dunda Josué donc très cher ami internaute bon ça a toujours branché avec connecter la chaîne na biso ya biso podcast biso na moi minute to lia to sili ça penda ko lia après to yebisa bino résultat sur to poisson ou ça qui to tout ça mabe donc nga déjà na fandi tani Josué mingi ikolo na sekole kaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo nanga ya libela
moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba voilà eza très cher ami internaute toumi vraiment na suka tobandeli na bino le bandeti na saki annonce na nga na triomphal na ye na koti na première staff boke bandekoli balobaki et puis toye na deuxième staff tokomona bastaff nyonso te parce que moi ergo mwa musika mwa miziki yobi kaka kini esengaka place bato bazomela mwa kopo bato bazolia mwa poso mwa ndulu mpo ndulu ebeta lokwa mwa ndulu ebandi déjà soki oblige mpo totikalaka awa tokei ndeko ndenge alobaki basalaka poiso boye boye batiaka bepisi boye aboye kopesa mpena secret na ye parce que soki apesi secret na ye bandeko mosusu bakoyiba yango par rapport donc mais ndeko mosusu wana explike biso basekele na ye ndenge ezalaka kaka te atiaka poisson bepisi boye atiaka boye atiaka boye yokai baimage mpe eza wana bandeko baza mpe na poso bayekola kosala bapoisson to na bandako ata bana poto ande oza na poto bongo osumi poisson na yo osaisonne kaka nde ndeko mobali apesi badetail tout so osali otumbi en tout cas okolia yango dale bon nga moko na lie poisson oyo na mo réalisateur José Mbungu malgré aza nsima caméra so nayi mpe na journaliste lokola nga nga aza mopanzi aloba gu oyo toyoki na tomso tala bino moko omona tolie poisson na mutu totiki kaka juste moku ezala bakatikati wana oyo matama banini bongo surtout nga motele boso na wele bonga tomso lesike bandeko mibali nasengi mai ya boskize nga vraiment merci beaucoup bopenga mo minute mbela mai mpona uti olikisa kolia kaka siko donc po mai ekita mwa motema bien tapé. Voilà, merci beaucoup. Ndeka na hotel Koloba vraiment. Bandero mibali ba osala musala ba kitoko. Donc bala mibali ba ozo pena idéologie o sala poisson kitoko muku ekoti mungu ekoti be pisse. Mais ça ba tout sorte tekele ba biloko eza kitoko te. Ateka pour ateka za bon. Or donc tekele ko bo fo linga ezala ka goût. Pour ça mutalie aoki kitoko lobi akoya po ya pena ba nesinga bo. So neti mo boss eroni malunda manga yakina ba te boss na bimo ko mo boye basala mo poso kitoko to ya pena ko to lia poso ka ndingeza mais so za mabe na ba boss ko ke kuna te boss ya ni ko ke no kuna te poso ko ndeza ka mabe to la maintenance elodi po ka mingi tazoya elodi la maintenance tant ya elle manga pesa na la poso no ya déjà c'est place oyo o ngala goûter place tozaki toyoki ne bomndeko apesa baexplication mais toliaki te mais vraiment tolie plus omonisa na etikali polele donc tolie penza poisson parce que bimisi goût moko boye en tout cas depuis na botama na tiko lia poisson et bimisi goût boye na biku te nga elle mara soki na mengi ko sala ndemba ndeko ba expliquer so bisa goût boye na bi vraiment parce que après basa bilona bango bataka mo bondoki na bango mais so tande sisiko na minute mutu a service poisson a servir biso aza na coin batele makana ba koyana ba okanga ba carte onzo ya te ya ko panda azaki to baza bele wana ba sala ko parce que ba luka mbo bona ba osaki kuluna baza ba jeune donc ba jeune nyonso bandimi atele makana e sola milinga to mso nezwa kale bilamba misu na ye comme rouge pour na milinga so bande ko mususu obo sala ki kuluna obo si ya machette obo ye ko ko sata bu poisson ka bandinga bozo senga binoni yo la se ki chasa eza mboka elenge tozara so za na mbongo na biso toliaka mbongo na biso parce que soko kufi ba koliela yo let's go la podcast ba sele biso te bokeno le to les poissons na ekoki na biso ngana José Mbungu so bezo bomba mbongo ato sala ka émission bamba donc OK pe bo kufi be ba musu ba lielio donc oya ko lobezaka ke tolia ba biloko mboka na biso tolia poisson so ezaki na RDC so ke na ba Brazzaville okade otumbasi biso beta ba tuba ba Brazzaville wa vile tumbasi na bango mo différence pena ezali na biloko na biso ba copier na ba pays musumu ya biso vraiment za bisika oyo masolo idéologie fandi couloir Chaba et yebani place nyonso bande ko nyonso baza partout dans le monde ba yebi couloir Chaba et to zaki na kapela bo bi kapela yebani to liaki ngulu kapela bo mona ki biso to liaki to silisaki ba musu ba réclamer que elle ma ko liaki tina suka te mais le pena na sepeli si ba bolé na biso nyonso na ba vendre na on se boza vraiment toujours branché pour la chaîne na biso podcast
l'autre lié banda to banda qui na je suis mouti de silisi vraiment il y a le quoi simi moi lito si on moni na o pesi la kaka ndenge zalaka poisson chaba na bisa bino mo raté na pesi bino appétit mais bino pesi mo quand on bande bande ba commentaire na bino zara bon appétit elle mari je suis bon appétit voilà vraiment on entend ngo et ça qui tourne makasi vraiment to kobi na suka ya émission na biso la découverte na couloir ya chaba na biki à la prochaine émission to kene su bisika o ba ça là vraiment moi bilo wa rolia to la sa mbing ba place o yebani oyo et ça la moi fierté ya boka na biso to muto on a que couloir chaba place wala so ya na car na parquet na les mots poisson dans les bottes capé là oh mini njela mai do la place on a nyoso vraiment et on senga que to continuer ko s'abonner na chaîne biso to s'abonner ka to like to partager vraiment et on peut ça biso makasi yo c'est la découverte c'est bien pour bo sepela kaka ne bo mesana elle mara les poissons elle mara c'est coton elle mara meli mai en tout cas naza dans les bottes poisson on tingi mo gumo petit na lo babona ko mo gumo ko vraiment félicitations à Ndeko vraiment à servir biso poisson qui te reboye bon c'est la soirée voilà très chers amis internautes merci pour la fidélité et confiance pour Pesanga naza toujours liboso ba télévision ba téléphone na bino quand moi je remercie ba boss nanga vraiment ba boss nanga nyos ba mbote bela pesi ba mbote sous na caméraman na biso mo checking ba salame comme là yo et puis na pesi ba mbote na ba nyos ba soutenir vraiment na ba prière ba motivation Yemoko Elodie la maintenant c'est maman solution Camille vous avez na Kinshasa pourquoi pas na pesa mbote na ngali susu na Dorcas Mbala mwana batu ya mama Mireille Zita maman bambote belé bisika besoin na pesa mbote susu na Yemoko Gloria Gonda la fille en couleur sans oublier ma famille Mialou Keren Mialou en Allemagne Tichik Mialou Sephora Mialou sans oublier notre cadet Andé Mialou bambote belé pesa mbote ba nyoso vraiment bazora pena temps ko sabonara moi partage ba commentaire na bino vraiment yango et ça la rabiso ma et puis ça rabiso makasi ya rosala ba découverte ça boy na si ma caméra na zaki bongo na mon réalisateur je suis mbou ba bimona muke na bangenge na ye donc tout ça toujours branché na chaîne na biso ya biso podcast chaîne des actions pour les soutiens du peuple quand nous mettre à cette na la chaîne na biso pena tout ce raba na bitike o pa linga pesa moi na bitike moi sukali moi ça faut quand nous allons contacter sur le numéro za na bande de cash on a vraiment Nzambe ako pambola bino to comme na suka to comme na suka na chité na vraiment na ça rappel à la prochaine émission to kende pe ko la découverte bisika ba liaka liaka moi bilo ba ndela mai za ma kona fleuve mbanga na ntaba ya bien to kende moi bisika ote bulu mama lamba ka pufu na mbwa to koma pe wana po esala pe kito po esaka na supombe ya la découverte na mboka na biso vraiment to tombola mboka na biso to tombola mboka na biso to linga chaîne na biso ezo pesa na biso ba image kito ezo la biso ezo la actualité ezo sala ba découverte ça bien ezo se pesa ba bote belé bana poto ku ba ba fanatique bana partout de mama linga pe ya biso podcast El Mara alobi na biso ceux qui n'ont nzamba zo biso pe na profiter dans a toujours quand biso ba télévision biso ba téléphone na bino na question bino kaka bye 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 ikolo na sekole kaba ute bande bisitu benga mabalongi ozi thanks for the life I'm living the coming is like a watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo